Loba ndinga zaleli est-ce na fingi so na bimi kwa penga pena nga mukime ya grâce au grâce ka moko yebitemo ba maison mère aneza bokese se kufa kala ba luka base ba luka succès et que héritier nem tatina rabino sur na ba guerre na ba grand bateau zo poser nga ba question lelo Anthony ozomona ba moi ba ba niveau honnête ye mutabongo pinda ko za guerre na bisote so na makambo te o finga ka Anthony yo finga ka tantid musana bino ka ko finga bango lelo to ko boma yo to ko sis bala mo place na pinaka na ko comprendre que oui c'est que ils en a battu batindi bango bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambole ni mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga raponani c'est le seul moyen oyo les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa bizo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien pour atikali na kina zo défendre couleur yangadi c'est moi. Babi la na bien na kata biti. Merci encore une fois de plus de nous rejoindre encore sur www.BTV3 Télévision, une chaîne qui a toujours l'habitude, comme je vous ai toujours dit, et je ne cesserai jamais de vous dire que l'habitude des BTV3 et de vous servir, de vous informer, de vous former et puis de vous divertir. C'est pourquoi aujourd'hui, comme je vous avais promis la fois passée, que Nagoyambe Labino Mutumoko Aza exceptionnel, parce que y a bien un exceptionnel, li Azarawana pour nous répondre sur Makambo Ezali. Tout le qui est pas mbatté parce que Makambo Loba Ezali. Oui, Bino Moko Léopard, équipe nationale, ils allaient à Bisso à Léopard. Oh, il va jouer à Betarabal. Mais l'équipe nationale, il a commis, il y a un chroniqueur. Tu évites l'équipe nationale et Salami pour Nanini. On t'a remercié. Bato pe basala ngana zala na moni Fallon Bongeli na kati ya Belgique na pesio bambo théâtre na Situmba na pesio bambo théâtre place de Sozali. Makam on a zo bisa bino na yambi payer awa pour na représenter bino. Yénem t'a expliqué biso makambango ezandengenine. Alors sans plus tarder, je m'en vais déjà la saluer Janvier. Bonjour. Ouais, bonjour papa. Boni. Et qui to kondo ozomona kama ma agressement mais ça va quand même quoi. Mikolo Kimi TV te bité za rapport zo beta bino tonde. Te TV to ko kima ngoto za cop na biso to ko kima ngoto. Babi wana ba risque à métier quoi. Pas ozomona na TV. Te mikolo na zo ma pause ndenge za la kaka. Et ma pose par rapport à mon agressement d'engue à la caméra santé suko kitoko na zongeli TV ya manga surtout voilà to comme place voilà na qui mwamba mais ibisa biso nanu équipe nationale pour la nini bo sala groupe wana pour nani bit na onzani équipe nationale de la presse zo équipe nationale de la presse ndengolo pourquoi équipe nationale de la presse wana équipe nationale ya foot ya volley ya nyo surtout ce qu'on a kata presse ezangaki yango coach na biso le kachabula bité équipe nationale ya Maramonia surtout ezali totali peka bo chef atala bité coach benga bité toute chaque équipe nationale de la presse to lutter contre bino to défendre ka bino nyo surtout quoi yo pendongo zana so to monika ya mikolo ozo pesa ozo pitcher bien ndenge zalaka na balle msu na vita imana to ko récupérer ka ndeza sélection to récupérer ba bon donc monde qui va récupérer ba bon donc on a ba Jaël ba Leketu ba Pegitita ba Nyamako ba Karine Mokonzi nous on pas bazo beta bien on a toujours équipe nationale de la presse ils ont pitché yo peut tellement tout le monde appelle le Nicolo ça la moi boulot très bien coach na le coach Orlando total la ninga on a yemta recruter ba so ko recruter to éviter so beta poste ni même so beta mon président to so Laurent Sima mais biso to yebi coach za Karine Mokonzi comme sur les questions te yemo Karine Mokonzi aibi que coach za les questions voilà janvier yebisa biso nanu prom na bino na maison na minsu izani te yo mon équipe nationale de la presse biso mikom to na succès biso to na makambo maison mère on eza bokese se kufa kala ba luka base ba luka succès pour musique se kufa musique kuma penda mingi pe ba la polga koza no sa ba papa Hervé ozomna bokese ba pitcher yo bika leader na bonga kende mingi na politique pe simbita linga tellement zongela yebika ndenge azongela musique mais atali par rapport à vitesse atali par rapport bato bazana makambo yango zo tutara biso ndenge zalaka c'est que héritier mtatinda rabino te wata ko tinda biso te wata na ambassadeur ba idée wana yuta wa
Buba idée net yandene que uta poser idée à attaquer Ranson ko attaquer papa surtout le big M sum tazuite na députation za ko attaquer parce que on est dans makamba politique pourquoi bin bolandi na kata politique Martin Fayulu pas zuite à batutu ba big zuite mutabimi Félix Tshisekedi soka yoki ba bien zuite est-ce que za ko finga za ko attaquer za makambo normal a zuite a postuler ki atika musique ki ne makamba politique et simbite so biso to le bien za mabe te azongena neka musique na ndenga malamu et ça la epeka bien Ozomona mais kozongi la pe musique ezape ntaka te po na minute talaka ba cause no serité wata la pulga cause no saza mupandi ba faire gola ozomona loka ba Robino Mundibu bana na bazobeta musique na zoye biso ba ya kosakana te siko vie atala nake en plein wana eza esouté janvier yebisa biso nano ba yebisi biso que non toki basango ba agressa ki ba beta ki yo siko tina niveau wana est-ce qu'on continue ka ko finga ka we ensemble tonde te kofinga c'est trop dikolo ba vérité ezaka pona yete na ba vérité auto mona ba réalité auto mona soki pe m to moni m suspe mucho pipe soki to moni ke makambezo simba te biso musana biso ezaka lo bato est-ce que ça non ya solo ke ba agresser ki bon na kokosela makambo na kokosela bato makambo te ko ba agressenga ba butelenga ba téléphone ba menacenga pinda à mort mais Inch'Allah kanzambo to sambela ka moko ndo moni janvier le penda bu malgré okuta ba pote kaoki a ozomona déjà ozomona ba pota ti ana belongo ozomona sona longo ku ba ketcho mona mneke wi ba kresenga talaka mutu soza na makambo itambola mambo itambola partout on a besoin que na niveau ni to bakanga ki yo ba bisa ki motif que non pour osaki boye to ouais tant bakanga ba websanga na motif te tant ba obeta bika so obeta mo ba sentiment obeta yo on est ce qu'on a comprendre que oui ba l'autre ba tabala qui wa PPR ni bon ils allaient juste ba 4 to te concert na biso ya la team moi te fait obeta jour présent na biso Félix Tshisekedi a prêté serment na 10e rite que ndaki wana to fande fait obeta mais concert obeta été tozonga yo bika ndeza tonde ko sepela président biso prêté serment obeta moi tourner za la rage to mela moko to sepela 5e président Mboka Koti tant to le ba 5e vitesse tant to ça bon le pour gagner ça bon que 5e vitesse ba bando comprendre réalité 5e vitesse ngo l'accepter que oui changement Mboka changement maramunyo so changement musique 5e vitesse to côté na vitesse et tu sais bon 5e vitesse et moi 5e président à côté qui biso ce que tu as fêté par rapport à single na biso de bimisaki il y a 5e vitesse au monde donc c'est les bons to c'est tu gagner na carré club to mais la tamo moko ndenge zalaka ko sili sana na ebete nzoka nde batu bandeko feeling nga pe kidi ba bibika na temi na palais juste na veni na coin na biso na obeta kama 3 pas 4 pas na kitama palais ndenge zalaka na simalanga na mona ka batu mo bayemba mo likofi o pat kanga ku data bilongi na bango te mo so akotsa maboko na poche benda chombo ko beta britannia zo kaka yo ofinga ka Anthony yo finga ka Tantid musana binoka ko finga bango lelo to ko boma yo to ko sis bala mo place na pena que na ko comprendre que oui c'est que ils en a battu batindi bango ozomona mais tellement ba bitenga makasi trop na lalaki na perda ipena connaissance omona meke oui na oyibate ba botolenga ba chumbo botolenga onyo so basenga ba botola mais grâce à Dieu mais botolinga nyoso mais botolinga mon côté ozomona continuer ka mbange continue mbanga kuti bakisa misusu na yebiso ya kosakana te na to ne boyo bomo pambo mona mutu nyoso akufaka président so ya chichi président IDPC président akufate Laurent Désiré Kabila Koufate Mobutu Koufate Bokanga janvier totika l'intérêt mutunya so kufa na ekaka ata men babete nga bakanisa lokwa na kufa nga yote en plus na lié sous mikongo ya double sous ya kosakana te na si bon c'est biso à part yo na quatre équipe nationale na nous ba agresser ki ba agresser sous GL Show Maréchal na biso ba agresser pour monaka ke ba toucher kaka ba to penda ke bui bana makambo ta penda ke manga ya kotela po yo kanisi msu bakofanda baki toucher fifi bumbu te po ana makambo te yo mona bakoki mwana nanu miyoto nani grâce mikwape bako toucher bango te bako toucher ko misu na grâce te eza makambo na loba ndenga zaleli est-ce na fingi suna bi mikwape ngape na nga mukime ya grâce ka moko yebitemo grâce temo guerre suna te na roza na guerre netenga lekino na makambo na roza guerre po ani biso za na ba guerre na ba grand ozomona biso na ba guerre na ba grand bateau zo poser nga ba question lelo Anthony ozomona ba moi ba niveau honnête ye mutabongo pinda ko za guerre na biso te surtout na ba GL na ba leke tout te nga sona na corriger na ko éduquer na ko expliquer ba réalité ya vie na ko expliquer ba réalité ya lokoso ya mama na yi ozomona ya solo nga na ko expliquer bon mais pourquoi beaucoup comme ça télévision place au beaucoup régler ba compte na bi te to régler ba compte oyo ya yé moko personnellement moso osala mabe tout se paye ici-bas. On a eu ça à battre, yezo royate. Yezo royana et au moins sur kufo kei et sili.
ozomona ntango moto azosala mabe il faut que ende mpe kaka na mabe ozomona nga so obeti nga mbata na gauche na kopesa droite te nga fo nazongisela o ntango bango bazosala mabe pourquoi pas boyebisaka mpe bango batika surtout ya biso so tolobika bino bokomaka ke équipe nationale te boso nazoloba moto loka grâce bonayebi soki mama bango kaka lokoso boya Karim est-ce que nalobi mabe nazoloba baréalité oyo tomona na ville lelo bagrâce wana lelo soki omoniki akomoganga lelo c'est grâce à Karim mokonzi na baleketu bango basala mpo yazala lelo na vie ozomona bafilme oyo bapartout aza bafilme oyo bonayebi te mosusu bango baoyokisa mpendaki mosala oyo bino bosalaka soni bango bazobatama trop mingi na nsima micro baya na bango kana régler situation na bon mponga avandaka mingi na bafille nayebi ndenge natekaka bafille na monde entier balobi site ya monene BTV3 makambo nini mosila bolobaki ebemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini c'est le seul moyen oyo les Congolais bazobebisela bino mpena mosala mpenda ya kosakana te mais ape akomobeta bino bozangi bato akotela bino te baobeta biso mpota na makambo bato bakotela biso baza biso nga kutu nalinga bato bakotela nga te nga na oregle oka na micro nga kutu nakolinga bato bakotela nga te nga ta leta nake tikela motu te plainte tosila na kabo nga moko leta nde naza bato batindaki babeta nga tosila na bango lelo aromo te nazoloba bafeki tosila na bango na micro mais janvier grâce te mo na maniki bando oyokana bien mais mikolo bazofinga na mpenza problème ozangi bon problème na bango nakoyeba te eza mfutima bango bayebi bamakambo na bango ozomona ye fotu nanga mingi makambo na biso so nayebi makambo na bango so naloba makambo na bango wana na kosi so bafingana bo bafingana nga kuna osepela bafingana baloba la vérité po ntango babanda kofinga biso bato banda obeta maboko bazofinga lekacho bazofinga kari bazofinga je sikoyo leo ta bango na bango bakoma obomana félicitation babomana oyo akozokazoka oyo akokufa bazoloba ba vérité oyo bango mo bayebi misala mabe na bango babanda kosala lelo sikoyo bino botala baspectateur botala ndeke oui bato wana ozomona lelo babimi na mpoasa ozomona lobi pe bino pe équipe nationale boko panzana bino pe te biso équipe nationale to panzana te biso tolongola ande bato monde tolongola grâce tolongola manike ozoma biso tolongola ande bato bengana kande bato tolongola grâce na makamuni to bengana bango ozomona biso bato bapanzana te biso toza ini imbatable biso penda eza famille soko oza hermo oza na problème baopesa suspension nga pe na pemaka loka banyama ko bapema bapesa suspension balongola penda topanzana te oyo eza famille omona te ke tozala decan omona équipe les cardamboa les cardinal ozoma ebimaka ebele na ye biso ya kosakana te mais lelo totikala biso mo mpo menaka biso eza famille. Voilà, toujours continuer avec l'émission Nabiso, bino moko que l'émission Nabiso, il y a le live bino, ils arrivent à répondre à l'émission rumeur au tozoyo kayoka. J'ai profité de l'occasion de saluer mon boss Pierre Elvis Bronzac depuis la France, n'a pas sur le mot théâtre, et puis n'a pas président Jules Makofo na Allemagne, balobi boss Oyakenda na ye mais misunetika na kati ya Yolo. Hein? Napesi wa mot théâtre et puis napesi grande sœur dans la France Manzongani, autrement dit Marie-France Manzongani. Et tout ça là janvier na kati ya équipe nationale. Vous avez un projet mon boye bo planifier. Oui, surtout tout ça ba projet to ko sibiso bina to ba projet pour moi na ba projet liboso auto kena kotala ba ofele. Ozo mona ke ba no betike ba tsundola na zoka nepe bozavino pe mama bien te tout na mama bien biso pena to fetara te no monde bat bagenda ko fete ba fetara ba mélancolie pour biso feta bongo te biso pena to kanisa pena ke bana babola o mona meke oui une année équipe nationale pena to tala pena boté malgré to beng sabato ba mela ba saka na te to tali on pena to yete na ONG mozala agiste na limba to kendo tikela bana babola biloko ya kolia ya komela to fetana bango ensemble pour mona meke ba projet za ebele mais soutien financement za ngaka mais surtout zibata mbongo ba fait choisir matata ba yoli musheni olomwa ba chichichi bola mo sa pembe loka ba Myriam so ba tchepe na ba moyen G au monde penda que équipe nationale penda que oui ba projet tout ça nango penda que et bandoza penda que oui ndenge zala kaka. Javier, question mon boyeli nga sikoyo elo mon boye bat mi tunara trop to yo kaka nde ba finga rabino buza ekiri wana ba PD ba impoli ba lesbienne na kati wana mambo za ya solo. Bon na éviter eza na pe mabete ba PDP ba existera ba lesbienne pe ba existera so yo moni lesbienne wana na éviter yo so mona lesbienne wana et so mona éviter yo ndo répondre kasanga na lobi baza pe ka batu ba pe ka batu ko boya bango te to solo na ba PD to solo na ba lesbienne to solo na batu nyonso tout lokwa nga mo teka na teka ba fi ya na pe mabete teka ba finde oh ba fi prêtrement we so na posa fi oteke na yebi ba fi ba sala musala mabe o na yebi ke bana bango ba chel bana bango ba nini soko za msoza oza na problème à jeter net ba gloria na banda koteka bango banani ba grâce na banda koteka bango moko suna ngotanga ko grâce otekele dane
na tekela bango batebe na kotanga ba vie na ngana te siko tuna lobika po bana ba maladie belé parce que ba petchanga tout ba komanda ba maladie siko tuna lobika ke kinga no mote ke ya problème vie na ngama poto mona na pesa ke pasa no le lo mona ma regretter pamba ozomona baya ozomona biso za voilà to cité de la mission na biso janvier moi le basuka par rapport à la mission le basuka ezaka ke batutu o bazo na ba combattre biso équipe nationale na biso bango na otikela bango tante mikolo si ba pesenga pouvoir pas GL show na biso bango ke bino tout na biso bino ke o nyonso za na mobali aza na banino ki député ou aza avocat ou aza colonel ou aza boxeur atinda gelero pona bino ke beti janvier mo bokangi mon côté na zo ebisa bon surtout grâce ozi ba fifi bumbu ozi ba gloria mame mili faux chéri ozo mo na zo ebisa bango ke bakeba janvier mikolo na la moki ya ko sakana te ya minga mokonza yebi vina nga chaleur chambre appellation bien contrôlée na ebisa bango ke na répondre ba tutu ozo mo na banga motuté malgré ba beta ki na banga motuté na la seka message ba équipe nationale makambunde bandi ozo mo na makambunde siko bandi siko yo po na bo pikiliki ya mobile bozomona mneke oui santé zongi penda ki toko Esther Miandabu na bo santé Esther Angelos vraie chérie Isaac Parker garçon play na kati ya Paris lili ma tombé pa na yo janvier tango babi anga zarande sili mikolo Isaac Parker na bi bokota mikolo na zongi makambo tundenge za la équipe nationale na force en force ya kosakana te to zongi penda nde to zalaka po mikolo to zali mona repos po to ki mingi na ba préparation voyage malgré l'élection banini am sous moi to zali mais bana poto bazalaka siri ba ke to ya poto ango loka to suis déjà 5e président mboka bon équipe nationale tozoya to ba ma poto e wana bobe ba nani wira te bongo ya ko mabiso biso to batuna ya mema ba nani oyo yebi ba sai biso wana 16 années là ozo bitatu ba 16 années wana masola chéri diao siko to na série penda ko mona bakamba ba théâtre et c'est si la mikole ko makambo ya ba chroniquer makambo équipe nationale bato bana makambo ba mafifi lukala ba yebi ba Chantal Mapuya ba yebi ba janvier tangu masana ngamo soda ko sakana te komando na kata poto na yebi ba makambo zo mona ko betaka ba masola ba vie wana te si basila o mona teke mutasa devia ki déjà ki na politique amoni simbi tenga saka zonga na musique simba esute déjà c'est l'équitango c'est l'équiza mon pépé mikolo za koza no sa mikolo to yebisaka bana poto bana Kinshasa bana Brazzaville 16 bozwa biso na kata Brazzaville la poule ga biso ke janvier to kende sous Brazzaville na kende lufu na l'héritier na zonga déjà na ketch na ebité Brazzaville ya wili etoka na ebité soki na zana nini tour na kozonga na nini na ebité ka Brazzaville ati na ebité so na kozonga na nini ozomo na ebi eloko na kozonga on Isaac Parker na ebisi yoke mikolo zara penza esili na ndinga mabete moi ba parfum wana moi bilamba ne sala ngama bien to bike to kota Brazzaville to zonga ozomo na o équipe nationale makambo zongi penza to ebisi ke ba ve tout bozo tinda ke ba agresser biso bozo beta na bino biso me bozo kata monoko te ozomo na monoko ba kisa mi souplice ke po biso to funda mutu te to ke na minoko na monoko po botinda lisusu ngako na ozela ka bochuba ndembeli po so bochubi ndembeli na kufi voilà merci Janvier Sotikelier Boarolo Bati Lobby. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission na la janvier à répondre un peu à la question au bonde komi tuna ba rumeur bonde komi tuna trop équipe nationale na wera soni pom niezali Maniké Bonaboué, janvier zaki wana à répondre bino. Et quelqu'un pour nabino numéro yangwana bobenga ba remarque nabino maramunyoso mais janvier pesa mon numéro. Ouais, numéro nanga contact plus 243 89 50 53 549 par rapport à WhatsApp. Maintenant on a vu WhatsApp te na zongela ndenge zalaka ke nabike batapoto o bayibi ke janvier bayiba ke chombo o bolinganga o akotinda pe sala ngamba même so bobenga ngana appel normal 89 87 27 666 solingi po mona nga pe mikolo janvier pena oui nazui pena 6 ya kosakana te pa ve nga JP les boss ye mikolo akanginga nga transfert les plus cher talaka ba chroniqueur nyonso na kata Congo o nyonso nazo bomba te transfert les plus chers c'est un salaire non janvier les gars salaire nyonso tout tra na signé contrat ozomona babi ki toko ya kosakana te babi elenga combat TV soko zapper zapo kozwanga janvier force ndenge zalaka batutu obolinga nga bo s'abonner na site wana bokomona buzoba nga bokomona ba bêtises nga bokomona nyonso bolinga janvier bokomona nga penda. Voilà, merci, je ne peux pas boucler cette émission ça pour te remercier batopi basala ngana zala na moni Fallon Bongeli na kati ya Belgique na pesio bambo théâtre na Situmba na pesio bambo théâtre place de Sozali et na pesio bambo théâtre na Rebecca Solomo na kati ya François na Josué Anga na Tunisie na pesio bambo théâtre rendez-vous et zomi na mikolezali koya na ba invité mususu mais pour na lelo tosuki ciao.
bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 makambo nini mosila bolobaki ebemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini? C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa biezo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien oh atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi lana mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien bachira qualité, je vous remercie na mon boss la presse mambo. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti